Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa mbote na balandi ya chaîne YouTube na biso info plus. Merci beaucoup na ba abonné na biso ya chaîne YouTube na biso info plus. Ngawa bino Mustafa Malembe MG nde na biso bino ke bo mesana na ngai. Vraiment ba mingi déjà pe bandi ko mesana na ngai na ko bande mission te sans que na remercier ba o ba soutenir biso par rapport à musala tozo sala. Ya liboso na kopesa mbote pa ya mon deux jeux mon papa Lukman Mudingumba, mon vieux Babi Mboli, l'agence Badem Oversi. Agence na biso zalaka soki tozwe loko na yo sika tokozwe lango to comme ça on a destination na adresse au kopesa biso na porte à lupango na yo beaucoup récupérer avec toute sécurité. HM Henri Modogolongo, le Canadien, le motivateur, ya Mustafa Kobange, assalamu alaikum, maman Marie-Madeleine Madilou, maman Mikolo Zo Kanate, merci maman, oncle Nangai Eric Makiadi na Belgique, Korega les grands couturiers, lelo tozo betali solo. Tozo betali solo nande komoko peut-être boye biété et belé ba biété ça peut-être la toute première fois tout yambaye na chaîne YouTube na biso. À quoi se présenter mais l'isolo ni notre betanaï l'isolo zali par rapport tout ça l'analyse par rapport ya ba pasteur lelo ba koti monde politique ba pasteur lelo ba koti makambo abali est-ce que eza malamu to eza malamu te nande ko nande to ko analyser ba fait wana yenda ko répondre biso na mituno biso to ko tuna ye na yango tokopé sande kombote et puis à se présenter kombo na ezanani mbote ndeko mbote papa ndeko o se présenter bato bazolanda na chaîne YouTube na biso info plus baye basoki kombo na onani kombo na nga Serge Yamba batumi ba bien kombo aji non mais Serge Yamba bo yoki kombo ya ndeko Serge Yamba ndeko Serge lelo tozobeta ndenge yokaki na lobi ke tozobeta lisolo ba pasteur le ba pasteur rebelle ba komi na makambo ya keno a komi président ya équipe moko songolo lelo président lelo pasteur lelo a komi homme politique ce qui photo banda na wana ndeko Serge pona yo pasteur aza permis ndeti azala président ya équipe moko ya football non. Pour normalement, ce que moi je peux dire, non. Parce que ce que tu as dit par rapport à la Bible même le dit, natie bino na millier na bango mais boza ya bangote. Parce que tant que yo kende kuna yo za yo moko bango basé belé, ni yo le babon ba yo ka. Donc ils ont recommandé na Bible un pasteur. Avec ça la ni politique, avec ça la kota ni na makambo ya foot. Parce que nion soit c'est dit il vient du diable. Na kacha marambwana nyonso nzamba aza na ete siko yo atie parmi bango pour encadrer bana nzambe mais yo tango kota na kacha mokili okisa ni na bilo mokili mais na neti problème ya équipe ils ont équipe moko boye awa na mboka na biso yo yebi o to tanga kombote président nango aza pasteur bango balobi que avant bakende réveillon na bango ezalaka basalaka prière balekaka na église balekisi bango basambeli bango po bakende ba match na bango est-ce que ndeko Serge tu crois vraiment que owana nyonso ezalaka nde bakenda wana bakenda kobeta na makambo ndenge basambelela bango te totika kosa bana nzambe totika kosa bana nzambe to kotisa nzambe na mambo buzoba te nzambe aza être moko saint aza saint à vivre en allié saint nzambe a vivre na o eza suir te totika kotisa nzambe na mambo buzoba na stade ne tokenda na stade bon nzambe azalaka te parce que nzambe aza juste comment nzambe akose retrouver bisiko bato mosusu baosepe bato mosusu bazoyima ye
bakofinga babétise bakoloba n'importe quoi nzambe aki oseke tout mais nzambe alobi aza mpe nzambe ya miséricorde peut-être atikaka azali yo ozolobake na stade nzambe azalaka te mais nzambe aza nzambe ya miséricorde atiki na ye ke bato basala bongo mais azotala biso mpe. mais la Bible même le dit tout est permis mais eza utile te abina okoki kosala yango mais eza nango utile te parce que soki osali yango ereportele yo nini tozala bato abiki okoki kosala yango mais eza utile te parce que eloko nyonso ekotaka na nzoto ya motu esala eloko ya nzoto ezala utile mais comment ça fait que okosala eloko peut-être abiki ekoki kozala permis mais eza utile te to comprendre quand même tant tozoki to comprendre soki peut-être ye aza motu azokamba mais ye nde fa comprendre mieux koleka biso bato tozolanda ye il faut comprendre mieux koleka bato bazolanda ye ndeko lelo équipe wana totanga kombo renaissance lelo yo bazopola soki bato balongwe stade bazoya tina église kofinga koloba ba n'importe quoi quelque part ndeko Serge analyse nini yo koki kosala to conseil nini yo koki kopesa na pasteur est-ce que eza vraiment malamu bato balongwe stade ndenge toyebi ndenge banzembo eyembamaka na stade banzembo oyo tokoki koyemba te mpona problème ya censure oyo tokoki koloba bakombo te banzembo wana eyembamaka na stade bayeti na église yo kutu oyo wana kaka toyebi wana ndeko Serge est-ce que yo vraiment kotrouve yango ndenge nini donc soki na bandi koloba di tobandi neti na début oyo nalobaki noki nzambe aza na ye te parce que bisika kofinga insulte nini ye aza être saint elakisi ke peto nalingi oyo tokema nalinga babi petwa eloko epetolami eza saint donc être saint akovanda bisika bakofinga babétise bisika bazofinga soki banini akozala te bisika peut-être eza sacerdoce ya nzambe oyo bisika sainteté ya nzambe efandi bato mo bawuti bisika mo mpona basentiment na bango baya mpo baya kofinga nzambe aza te tokende na biso à gauche à droite nzambe aza te totika kokosa bana nzambe totika mpe kodistraire bato nzambe aza te ndeko Serge toye na dossier ya bapasteur tolobaki bato bake na monde politique mais lelo baoyo bapasteur lelo bazokoma badéputé ils se disent que bazokende kuna ndeti na parlement ko défendre ba cause ya ba chrétien yo lobi que non eza permis te na pasteur à ça la politique mais bango bazoloba autrement par rapport à analyse yo sala on monite que quelque part bako zapper na ba vérité peut-être nini intérêt à ba chrétien ou eza bafoué bango bazokende po ba défendre ngo intérêt chrétien zanetini parce que depuis oyeba to bandara peut-être to yeba obeta masolo politique parce que moi je suis pas un politicien et pas obeta masolo toujours solo eza be fait ou izoleka to yeba moko azaki ezaki mandat passé. Est-ce que depuis à Kotaka, yo nanga tolanda la télévision, mutuni ya monaka mukomsu peut-être na TV azuma motion et kazo loba cause ba chrétien. Tout tu vois mon angote, il était parti pour ses propres intérêts, ya moi sine na banana e. Akendaki na ba intérêt ya moi sine na banana e. Intérêt ya moi sine na banana. Toza ba kinois. Ba église lelo ekoti ebele tondi na Kinshasa. Mateya. Ezoteyama. Yamba miracle oko voyager oko bala batu ba la kisaka batu te que il faut ko banga nzambe il faut ko lukana no royaume de ciel oyo bible zoloba ndeko Serge lelo tozana effet tozana ba femo ezoleka ujana tout ko taper na tout ça la moi parenthèse ujana siko lelo na église zaka libala Isaka oko voyager. Est-ce que étant que chrétien ozomona que maté il faut les ndenge Congo ezali boye il faut que maté il faut bateya na ba église koza maté ndenge wana bon de wana kati yote tozo solo là ils allaient vraiment que ba la surtout mais ko faire comprendre bango omoni vie autobique église de réveil église de réveil mais mis trop de laisser aller Nandenge za peut-être Bisonyo se tobimi le tozo prétend dire on est des chrétiens. Ouais. Bisonyo se tozo sur la tozo prétend dire être des chrétiens.
mais christianisme en gros vraiment toujours ba ko défendre on a ba cause singa ko défendre te ko défendre ba cause nini yo meka ko expliquer to lobi ke to bimi to uti na ba catholique protestant musulman bani biso to lobi ke biso ba chrétien to memi réveil mais to memi réveil te to memi des sommeil na maramba nzambe na ndenge nini peut-être to yé juste pour na ko mema biloko mo ko masquer bato bazote tozote malisuté peut-être pour na ni ko bongola mitema te to juste to bala to zwa misala to sanité et pourtant la Bible même le dit on est des passagers na tchebino na mon kilo mais besoin à mon kilité parce que tout ça ba lekinzela quel que soit une que tous à chrétien ou païen et ça na mutu monta tikala c'est quoi ce qui peut-être pas bien étaient au côté un jour et lembi ko kufi ou bien fleur parce que la Bible même le dit abi que ceux qui peut-être na ngai mo na zo enseigner besoin comprendre même nature à mon kilo zo enseigner bien noté yebisanga dans ton pays vraiment beaucoup pour toi apporter réveil te to kende pour toi apporter sommeil juste mutu moko aye oliate ya bana nzambo eza vérité azo bercer bana nzambe balala yé a bénéficié na ba dimbo offrande pour asala makambo eza yé ozwa peut-être biloko ya bana nzambe olio sala on a o esengi okeko utiliser na biloko eza ba fertilité okoti na makambo tia ba o ucho tanga wana okoti makambo ni na oto tanga o soki makambo ya bale taka nzambe monena nzambe moni grandeur ya nzambe nzambe se condenser amikoti na mbuma batiango likolo ya pelouse mutabeti nzambe na bonzambe na babale yebisanga to tuki nzambe bien to salini siko ndeko Serge mutoye na dim na retenir eloko mo pana mutoye na dim na ye apesi na église pasteur azwi mbongo wana a contribuer yango na effet songolo na équipe pour na yo eza malamu te eza mabe pour na nini à l'église comme on est là quand on vient à l'église il y a des mamans veuves il y a des orphelins il y a des désœuvrés bani parce que to kendaka o to pesa keza o nzamba liaka te tant tozo pesa quand même et pas ya ba o nzamba placer liboso na biso mais quand même tant tozo pesa muto pe tozo pesa ki to kongoli ba dimba offrande pour y aller ça quand même sérieux tu vois peut-être des pauvres mamans bazana niveau marché bazoteka une pauvre veuve azo croire na nzambe ateki peut-être ba kwanga na ye ou bien manga na ya tambusi alors on ne fait que 5 000 francs contribuer les dimanches à contribuer à pesi dim na ye yo zui mbongo ya mwana nzambe o ya boma kinzoto et peut-être au courant semaine mobimba ozui yango o kotsa ona makamba nzambe est-ce que tout le bakutu peut même tout le bata bénédiction te oui au kotsa na makambo yo tangi bali makambo wana est-ce que ça sérieux na yo moko conscient ça sérieux mais lelo pe to na solina ke loko moko phénomène ou jana en tant que chrétien est-ce que ndenge bible lo baki que ils abattent de la fin te bana moko il y a 16 ans 14 ans dans ba mineur bazo ça la terreur ko leka kutu ba mikolo na l'église par wana ba ko ko belango te. Bon, d'autre part, mon frère. Normalement, tant biso to koli à l'époque, comme on dit, biso to zabana mobutu. Ils ont une génération, parce que c'est génération na génération yaka. Génération basée le génération Kabila. Mais quand même éducation, non parce que plus qu'on est sur ces sujets à part éducation. Parce que normalement, on doit monter argent à 3 branches d'éducation, l'éducation en d'accord, il y a école dans l'église. Mais ceux qui peut-être ont réussi à rater déjà peut-être les déséducations, bien peut-être à rater na cas tu vois ceux qui perdre oh yanda ko ya rattraper en école ceux qui perdre l'école peut-être une église ba ko zongi ça mais ceux qui déjà ont réussi à perdre loko wana yebisanga biso tant to banda ko kola yo na to ebaki 18h30 on apporte un d'accord tout ça apporte un d'accord ceux qui disaient que était 18h30 batim ne que nous soit ba ko somba mapa pour bomela ti lobi na ton faut à l'accompagner. Est-ce que les lots même bisomo tant bisomo en tant que des parents to contrôler même accoutrement à bana est-ce que même ba milliers bano biso ba fréquentera bisomo total parce que avant to zaki bana mike ceux qui peut-être outil classe comme mis moi en classe na ndako na bino qui présenter papa au moins en classe na biso un bon parent
tant yozo ke notika mwana ye moko papa ko accompagner camarade nona ti e pa na bango asimbie na loboko habite na mona ki mwana yaki na bandeko ne ba yiko tala mninga na bango ya mona yaki juste na accompagner na tala famille ni au mwana nga fréquental. Est-ce que les lobby so ba parents tout ça là? Mais phénomène on ba msou ba lobby ils ont envoûtement et ils a milimo mabezo tambola na mboka yango de ça la ndengo na te. Ils ont vraiment, comment dirais-je, envoûtement, quelque sorte. Hein? Bamsubi balobi nzala pende yango yo sala makambo wana. Nyonso tuzo sangana kana. Mais est-ce que bana wana nyonso ba ojana obite ke toyebite ke bana mususu ba ojana na bazana baza bana o bazana ba moyen pa na banda kuna bango. Kasi yango tuzo ba mère c'était éducation nini, rayon nini mwana na fréquentar. To coach na niveau ba réseaux sociaux ou peut-être ça que ba parents ba perdre même peut-être que ba pouvoir qui vos parents vers moi na OK to pesi bana ba laisser aller moko boye bana ba komo kota na ba biloko musu peut-être yo musu ko fandi gangue qui somme tozo tambola dernièrement na tambola ki na yolo ezaki se capé là le long ya chaussée ya baba wana na moni ba komi soirée ou jana nga isalanga mawa mais ujana pe la kisi eloko mabete te Ujana, bon, moi je ne suis pas Moussouaïli. Hein, Balobi, jeune. Oui, jeune. Mais c'est quoi, jeune, oui. Mais jeune en gros. Ils ont pesé son nini. Malgré combat, ils ont mis un slogan. Pour te dire, ils ont mis Loboko. Tant sur Loboko, ils ont un slogan, peut-être mot dépasse, mot peut-être sur Moutalingo, ils ont mis Benga Loboko. Parce que à un moment, tu vas avoir un Ndumba Molasso. Natanga mama biso ba bengi ndumba molaso eza mabete moi so abali te banda benga toujours ndumba mwana ndumba hein to lobi na kiko mwana ndumba donc mwana ndumba azana no ba bengi vimana no hein azana no vimana de banye te banda benga ezaki mabete mais comment ina mama so afande ndumba donc so ba bengi ndumba c'est un pit. Mais sikoyo phénomène yango pesa na l'église. Oui. Pour beaucoup plus tozolo bela marama ba pasteur. Oui. Les loyo tout se voilé que ba rumeur circulera que ba pasteur belé ba bimara na banabasi ndeko Serge étant que chrétien na zozongisa yo ozo représenter ba chrétien étant que chrétien est-ce que muto abengami mosali na nzambe akoki kozala muto yo azali azotambola à la contre ya oyo azote ya pa bato te normalement tant balobi ke musali ya nzambe c'est un sacrificateur. Avant dans la Bible ezaki na tambo soki comme peut-être na moment ba sacrificateur ba koti na lieu saint pour ba kinde pesa sacrifice babanda ko kanga bango singa na lokolo tant koti na lieu saint akoti ake pesa sacrifice ake solo na nzambe oyo kozwa part ya nzambe po ya ko transmettre ngo pa bana nzambe banda kangi singa soki amika ko gafe eki tanka ko ba pesa ki lekeli wana babi ke muto le tanka zo bumila royal soute ba obende na singa donc ba obende na singa babi ke muto je sacrifie parmi bato bazola ndo bayebi eloko ninga azoloba. Le problème est que oyo tokoki koloba peut-être eza comment dirais-je oyo tokoloba que peut-être quoi oyo eza comment dirais-je peut-être osaniti yo mosali ya nzambe ntango ozozwa oyo eza part ya nzambe mpona otransmettre bana nzambe yo moko na ifoza exemplaire obika bonzambe yo moko mobika bonzambe oyo olingo olakisa bana nzambe. Mais ba miracle komi lelo ba délivrance komi que non il faut na wendre yo il faut na simba yo il faut tozala na place moko boye wana za ba prière te ya ba prière te omoni eloko ebomi eboma bana nzambe pour le moment eloko moko kaka oyo peut-être yo nanga tokoka ko gérer te oyo eza peut-être leso tokomi na mbongo eza popularité mbongo na bato mutu akoka ogérer ngo aza te mutu ayebi kaka ogérer mbongo na bato ezaka nzambe mutu vraiment pour batia ya taille yo nanga so ba miki osumuka les plupart ba onyo so bana eza ndenge batamula te bakosa biso bakosa nde nini bango ba santo bango nde basololaka na nzambe te eza oyo nzambe azotalisa bango te bazoya nde kokosa bazoloba bazwa oyo eza le contraire mpe bazoya baloba le contraire mutu mo peut-être alobi akosala te oui yana nazoniye te bana nzambe bazali basali ya nzambe baza parce que bisika nyonso nzambe azalaka ba oyo aye bazangaka te toloba te ki peut-être soki nalobi ke nakomi koniye c'est que nazo niye existante ya nzambe
Maintenant on a reconnaître que nzambe aza ba oya e baza muko ba oya e ba kozala lisutu na mokili oyo yeba ke nzambe aza lisutu wana tokomobeta masomo mosusu. Siko critère nini oyo pasteur to mosala nzambe selon yo ndenge ozolobela akoki kozala nango bao bazolanda biso ba comprendre nano po eza par rapport ya ba analyse oyo yo ozolobela. Bon, au moins normalement eloko peut-être okoki koloba ou peut-être critère ou bien peut-être ba caractère ni mosala nzambe akozala nango. Normalement mosala nzambe nanto obiki mosala nzambe il faut en beaucoup plus bon nzambe. En plus de ça tozoloba merci. Il faut en abatu nini o bakukuza peut-être au rayon na yo ba conseiller kayo. Il faut en plus à part ça il faut azana mwasi ya malamu. Ba passer na biso bana basa malamu te. Donc il faut na mwasi ya malamu. Parce que premier conseiller à Moussa et Nzambe non moi c'est la première personne au hasard comme intercesseuse na yé. Ouais intercéder pour il faut ça non mwasi na inanda. Mwasi ya malamu. Mwasi ya DOT ya kali na tiki on a zu on était mwasi vraiment ya malamu. Pour mobali yo vraiment za mobali yo ya solo mobali il faut yo kana premièrement mwasi na ye. Papa mobali yo ya solo il faut yo kana premièrement mwasi na ye. Ba passer na biso ba yo ka basi na bango te. Mwasi po lobi ke mwasi mobali yo ya solo ayo ka mwasi na ye. Bilo musupe za kokumba ma. Bilo musupe za kokumba ma. Kumba mande nini batu ba comprendre? Oui, to soli ndeko. To sola siko atanke nini to fungwa. Tokoza peut-être ngui nazali na promo na ndako to soli na madame. Oui asani. Metonga na yabi tozali na promo ta ku mère nenga o expliquer nga na ndako. Yo monya ondeni te kolanda makambo maman ça te oui. Mais quand même yo pe il faut yo ka moi sini. En plus de ça, moi si pe il faut ça koli mingi mutu ezo sala vraiment mingi oyiba bofisi ko encadrer papa ko kumba papa na bandenge mobe. En plus de ça ndoko zo boma suto ngi ko tia mingi système na l'église ngi ko tia système ba clan. Soki nga aza mu Swahili rayon na nga to ba Swahili. Soki nga aza mu Congo biso na biso ba Congo. Soki nga aza mu Luba rayon na biso na biso ba Luba. Mais babi bamsu balobi ezandenge mona politique pour na ko préserver pouvoir pour bazo banga so ba tie wana ako trahir. C'est ça bon te. Nga na zo fana na zo babon. Na lobi pour juste beta masola politique te. Nga na zo yeba na ta na biso. Parce que moi je suis de bas Congo. Nga na yebaka il y avait un gouverneur azaki muta Kasai mais ba ko tchai na bas Congo. De bas Congo pe akenda kota est. De bas Congo pe akenda kota est. Muta uti mumbwandi auti na Équateur batindi na Shaba. À l'époque le toza Katanga. Tout ça là bon pour nani ba mais ça bon ni parce que tant que yo toujours comme mon konzi il faut voir tous les cultures za pembeni o meki ko ça la symbiose oui ba ke ba o ba vivre ndenge ba o ba vivre ndenge tant zo sangisa bango nyonso ndoko yé ba ko bénéficier na o bango ba ina mais tant que yo zo zwa ozuka ka ba o ya yo na part na yo po ba e mwaneto ndugu yetu mpangi na muni kasi pangi na muni onka to kena mamoto kete. Pourtant to commencer à suka na attend boya buyo lo bilikamba bamzu ba bechango jalelo kasi jalelo yango to memiti na église to kumbi on tina manga parce que to lingi bo plus ça parce que yo tango za ba matisi déjà likolo sommet des sommets. Est-ce que yo ka bato baza pembeni parce que bon se boya bazo ba quand même langue yo ka bangonde. Merci Ndeko Serge to zo chité déjà na émission na biso. Ce qui mot de la fin na yo par rapport à émission na biso et cause à la nini par na lilobo biso to lobby par rapport à la question de tunio nini to tunité yo korai cause à la nango na moto ko bakisa et puis si qui il y a moyen ko ozana bato yo ko remercier par rapport à ndengo lekine émission na biso. Bon, mot de la fin ou peut-être mot to ko lo banini conseil mo ko pe sa ba pasteur conseil boza ba papa boza ba papa na linga bino mingi boza o bino batu bokolisi biso toza lelo te ba ke loko ne loko za na temps nango parce que quand c'était peut-être so nzamba tindio bisika ya osala loko wana nde peut-être o nzamba sili bien zangi ba o ya osala tant bino bozo ki te bozo négliger za œuvre nzamba o ba ke nzamba zo préparer so ba msusu o ba roya po ba ko sa continuité à œuvre na ye tozongela nzambe to servir nzambe na ninga boso so to moins que loko tozo meka ko sa peut-être par rapport à ninga popularité bien mokili zo kumba biso et comme mema biso en dehors à liloba nzambe
tozonga topusa liboso bana nzambe tosenga bango pardon nzamba koyeba beaucoup plus kolimbisa biso pe tokoyeba kosala bonne continuité na nzambe parce que nzamba atikaka toujours baoyo te soki peut-être réellement oza oyo ya nzambe et que peut-être malgré kosumuka ozongi liboso na ye oyamboli masumu na yo nzamba koyeba beaucoup plus kozongisa na nzela oyo nazalaki nango besoin koloba yango wana na remercier bana Luanda nyonso Diego Cardozo Papindoko napesi bana poto nyonso mboto Goshi Matumona Lisha Shombo Afo Mbengo, pasteur Afo Mbengo, grand frère propre en Angleterre, Marie Fouataba, napesi bana mokili mobimba bazola na États-Unis, oncle nanga, oncle nangai Kanza à partir à State, bana nyonso State, famille badi banga bozola niveau State na mitu bozola nanga, Gino yeyo apesi bino bambota to. Merci Wanezaki Serge, Ndeko Serge. Ngape na aussi saboité sans que na pesa bambote na ngai na bandina nous na bana quartier Congo nyonso na bosanité vraiment te bana quartier Congo nyonso partout boza na monde entier o ayebi vraiment bambote na bino na boze belé na Angola, en Afrique du Sud, en France, donc partout dans le monde entier, pour soutenir au Azamona Mabele, au grand jamais, na ko trahir, Nazamona Congo, Kinkanda, Nenge Zalarakaka, Kinkanda Eko Koyate, Motenanga, na mon deux jeux, mon papa, mon cordon, Lukman Moudingumba, le vieux Babimboli, agence Badem Oversi, HM, Henri Modogo Longo, les Canadiens, le motivateur, il y a Mustafa Kobange, Maman Marie-Madeleine Madilou, na Suisse, Korega, les grands couturiers, na Angola, Magabi, Oncle Nangai, Eric Makiadi, na Belgique, Clarence Toussevo, arrobase, il y a Maïnga, Salatabu, na Avenue Benteke, on a bossani Yannick Stopira ya tindika wana ma yakati na assistance na sima caméra Snage lady l'aigle d'image ngawa bino tokuta na mikolo mizaiko ya bye Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Otalaka